mosusu mayele silaka. Mosusu bandeko nanga mayele silaka. Komi komituna na tuna nani. Na betela nani lisolo oyo. Parce que elekeli penza mayele nanga. Mosusu bandeko nanga makao mosusu esalaka nango soni. Esalaka penza soni. Tellement aussi au betela batu masolo. Tellement batu ebele baebi histoire na yo. Mosusu pona koloba lisusu esalaka mwa soni penza ya makasi. Esalaka penza soni. Okomi komitu na yo moko. Est-ce que batu bako sekanga to batu bako salanga ndenge nini? Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino mama na biso, comédien na biso ya tongo. Comédien na biso oyo asepelisaka biso, comédien na biso oyo abanda ba makambo ya théâtre depuis kala. Abanda ba makambo ya théâtre depuis tongo. O baswahili kutu balobaka mutu azamani kabisa. Lelo penza na memeli bino mama Jolie Kalunga. Bandeko nanga eza makambo moko eosala soni. Mosusu soki oza na situation wana te o comprendre te soki esalaka pasi, soki esalaka mawa to esalaka soni. Bandeko nanga lisolo eza mulai. Étoile Inès TV ya osenga na bino botia penza makanisi na bino esika moko boyoka lisolo, place ebanda, place eza na place pe ezokende. Avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu onyo soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge Étoile Inès TV alobaka ezalaka bien soki ozolandaka biso. Bisika nyonso penza ozolandaka Étoile Inès TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Soki pe malili eza, tia mwa café na yo, tia mwa ti na yo. Kote mosusu ezo dependra nango ka na air oyo bozolandaka biso. Soki omoni ke eza penza tongo, lia na yo petit déjeuner. Soki omoni ke eza nango midi, lia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke eza nango pokwa. Étoile Inès TV akosenga na yo, lia soupe na yo na système moko surtout. Ya kitoko mingi et encore kitoko mingi makasi. Grand merci na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na biso. Ata soki tozo leka na ba moma moko ya pasi toza na bisengo, azalaka toujours et encore na Étoile Inès TV. Topesi ba merci mingi na Jésus-Christ de Nazareth. Maman Jolie Kalunga est tellement folle et amoureuse. Balobi soki mwasi alingi, alingaka na motema na ye moko. Soki mwasi alingi, amikotisaka penza na mozindo ya bolingo. Wana ezalaka nature oyo Nzambe akreela mwasi. Mwasi alingaka. Et puis soki mwasi alobi ke moma yango yo na inayo akoinayo na système moko pas possible. Bandeko nanga lelo toye kobeta lisolo ya mama Kalunga. Mama Kalunga oyo aza lelo na zemi wana azoyeba te. Eza ya mobali o bavivraka na ye to
eza ya maître na ye oyo azolandela makambo na ye to zemi wana eza ya docteur, ya docteur bandeko na ngai ya docteur. Esali ndenge nini po ke lelo to ya koloba keno zemi wana eza ya docteur, bandeko na ngai makambo eza ya somo. Makambo eza ya somo. Mama Kalunga azalaki na mobali na ye ka ndenge ezalaka, oza na mobali na yo olingi ye. Siko mobali wana tellement ke aza mobali oyo tolobaka mibali moko balingaka kosala te. Mobali ayebi ke mwasi nanga aza na bambongo na ye, mwasi nanga aza na salon na ye, mwasi nanga ayebani. Siko mobali penzo balobaka mobali a gigolo azoboya na ye kosala te. Siko koboya kosala vandaka ata na ndako, zalaka ata na mwasi moko oyo supportaka yo. Siko mobali wana azovanda bisika moko te. Mobali akomi kaka likolo, amona jupe eleka te, amona pantalon ya basi eleka te, amona liputa eleka te. Mobali aza kaka na basi na niveau moko pas possible. Mobali moko azaka na basi oyo balobaka basi kili la famille na niveau moko bokondima te. Eye kosala keno basi mosusu ya mobali bamakangu na ye, parce que mwasi oyo tobengaka penza mwasi aza mwasi oyo mobali apesela dot. Soki mobali apesela nanu dot te tobengaka mwasi te, tobengaka makangu. Siko bamakangu na ye bakomi kozwana kilo wana ya kokota epai ya mwasi na ye oyo adepanaka ye bambongo pona koya kofinga Mama Kalunga. Donc bazoya penza epai ya Mama Kalunga bakoya boye bafingi ye na salon pas possible. Tina ba travailleur bakomi kosilika, ba travailleur bakomi kolemba. Mais mobali soki batuni kowangana boyebi mibali oyo bazalaka lokuta moko neti batubaka bango batonga. Mobali ya Mama Kalunga azape genre ya mibala bongo. Soki alobi keno lelo penza ifona kosa na niveau moko pas possible. Neti bazo tiaka ye batonga bazalaka bongo. Mobali wana pe azana ina nature ya bongo lokuta place vandi. Siko ba makangu na ye bazokenda aka epai ya Mama Kalunga. Mama Kalunga za mutu oyo asungaka ye adepanaka ye bambongo. Basi na ye ba makangu na ye bakomi kokenda aka kuna bakofinga Mama Kalunga na niveau moko pas possible. Jusqu'à ce que Mama Kalunga akomaki na bitumba pona salon na ye. Boss na ye, ex-boss na ye akala atekela ye salon. Sikoyo eye kosala keno ex wana alingi azwa lisusu salon na ye. Mama Kalunga azaki obligé ko engager kandenge zalaka ba avocat. Aye kozwa avocat moko ya makasi oyo tolobaka penza avocat moko ayebi makambo. Siko avocat wana pe akomi kolinga Mama Kalunga. Eye kosala jour mosusu kandenge zalaka. Bomoni ka mutu soki azana ba stress ebele ya vie. Oza penza na ba stress na niveau moko pas possible. Mama Kalunga kendaki komela masanga. Tango aye komela masanga wana alangwaki. Après kolangwa eye kosala keno docteur ya hôpital moko ka ya pembeni amoni alobi mama on a reconnaître ye. Ayaki na salon na travailleur na ye abelaki. Nde papa wana pe comme aza genre ba papa oyo bazalaka soki amoni mwasi ye penza kaka aleka. Aleka na mwasi wana azwaki opportunité wana. Et puis eye kosala que non Mama Kalunga akomaki na zemi. Sikoyo zemi wana Mama Kalunga azoyeba te. Eza ya mobali na ye Pierrot, eza ya avocat wana, kutu ya docteur wana ya papa Tito nde docteur ayebi na ye te parce que azalaki na se ya kwiti. Pona koyeba soki zemi wana eza ya papa Tito azoyeba te. Bandeko na nga lisolo o na obetela bino eza film na biso ka ndenge tobetaka ba masolo. Eza na bato ebele na lobaka toujours et encore que non tant de personnes balelaka mingi banalize ba film. Eza na bato mosusu bazoyeba te nini ezoleka.
Bande konanga film na zobetela bino lelo eza film na biso ya Shekoko deuxième saison. Histoire oyo ebanda déjà na saison ya liboso. Lelo toye kokota na deuxième saison nde makambo azemi eye kobima na poisa. Donc na minute oyo Mama Kanunga azoyeba te zemi wana eza ya nani. Toyebi ke ndenge tobeta masolo bongo tant de personnes bayaka bakoya kofinga ozwi penza ta na yo pona koya ko relate biso makambo ya filme. Bande konanga soki tomemelaka bino ba makambo ba analyse ya ba filme parce que tant de personnes balingaka ngo, tant de personnes bazelaka ngo, tant de personnes batunaka biso kutu keno filme o to mona to yoka maintenant no salela yango analyste yango pesaka biso toujours et encore courage ya koyaka kosalaka surtout et encore ba analyse ya ba filme bolimbisi surtout na batu o nyonso tu na obetisa mabaku lelo soki omoni ke na betisi yo libaku na kombo ya Nzambe na sengi yo bolimbisi bisika nyonso o kolanda surtout Étoiline Inès TV. Bande konanga avant na continuer na film na biso na rolingana nu na pesa bambote na moi quelques personnes. Bambote nanga na pesi na mutu liboso penza eza na mama Joséphine depuis quelque part. Mama Pasteur, Msala Nzambe ya Tongo na pesi bambote mama moko ayaka toujours et encore na ba conseil ya kitoko ya malamu. Na pesi pe bambote na mama Tina depuis Belgique, mama moko pe azalaka très bien, azalaka très cool. Apesaka pe ba conseil kitoko soki amoni kenon ozokende mabe azongisa yo na nzela ka ndenge mama nyonso azongisaka bana na nzela. Bambote nanga na mama Myriam msali pe ya Nzambe ye penza soki azopesa pe bamateya soki azopesa ba conseil mingi ayaka toujours na ba verset biso tolinga bongo donc ozosololaka na batu moko bazozongisa yo na nzela surtout nzela ya Nzambe. Bambote penza na mama Myriam depuis Belgique. Bambote na mama Vicky Mbonzo. Bambote na mama Germaine depuis États-Unis. Bambote na Julia Mananga depuis Angola. Bambote na Nekonanga Sandrine na pesio bambote. Bambote na madame Judith Diampovisa depuis France na pesio bambote talaka yo mwasi Zombe. Bambote na Linda bukulu ya balinda mwasi kitoko wapi balobi janvier ezaka ya ye donc ba anniversaire ezoya eke ezongi na système moko ya kitoko. Na pesi bambote na madame Sidonia Siala, madame Bijou depuis quelque part. Bambote na bino kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta na bino pona olandaka biso. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta pona osala ba partage ko sensibiliser pe bato mosusu ba s'abonner na chaîne na biso. Merci mingi makasi na système surtout ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bande konanga ka ndenge na bando loba filme na biso oyo eza filme ya Shekoko eza na chaîne ya YouTube chaîne wana eza to sala filme parce que je me rappelle na analyse mosusu na sala kika ya filme ya Shekoko tant de personnes ba commentaire batunaki mama Étoiline eza na chaîne nini toza na posa pe to kendo tala eza na chaîne ya to sala filme so bokomika na YouTube to sala filme bomo na chaîne wana. Bande konanga eza filme moko kitoko ka ndenge to apreciaka to kumisaka ba filme poutine de l'écriture kuna pe eza ba filme kitoko koseka mwa mayele bokozwa mwa mayele mwa makanisi mosusu kokota na système moko ya bien na kokonseye bino bokende pe kotala kuna bomeka pe kuna na système moko surtout ya kitoko mingi makasi. Na minute oyo mama Kanunga azoyeba te zemi eza ya nani mena osala ba analyse na biso ndenge tomonaki saison 1 toye kokota pe na saison 2 zemi wana selonga eza ya papa Tito. Bande konanga imagine réaction ya tonton Pierrot Ndombasi. Tonton Pierrot Ndombasi nde mobali ya mama Kalunga. Bande konanga
wana penza tonton Pierrot oloba donc yo pe obando sala kindumba yo pe ozobando bimana mibali mosusu et pourtant zemi wana azwaki yango na se ya kwiti la famille eza ya pasi pe mawa yango ezalaka toujours conseil quand ndenge toyaka soki tobeti surtout lisolo ya bafilme na biso tozangisaka batoli te bandeko nanga lelo surtout na mokili ya lelo na monde ya lelo na génération ya lelo ton ya basi ton des femmes ton des filles bazwa bazemi sans koyeba te. Dans quel sens? Eza na basi mosusu o bazwa bazemi ake ko visiter petite amie na ye na ko visiter wana bapesi ye ka sucré Amélie na komela nzoka petite amie na ye na sucré wana kaka atiaki biloko mwana batu alali pongi ye asali makambo na ye ndenge alingaki kosala. Et après 2 mois, 3 mois, mwana bato ye ko se retrouver na zemi. Mobala wangani keno, nga na yebi na nga yote. Ozo kosela nga makambo. Mibali ebele ba sala boye basi. Tomona yango. Tomona yango basi ebele bazala ba victime na makambo yo. Na se ya soki nini batiela ki na biloko akolia alie alali. Azo ko se reconnaître atate. Mobala sali makambo na ye asilisi tango mwasi akolamuka wana azo se retrouver na ye te eye kosala keno après quelque temps mwana batu aye kozwa zemi mobali pe asali nini awangani yango bandeko nanga bafilme abongo ka ndenge nalobaka eza bafilme moko eyaka koteya biso eza bafilme moko eyaka kolamusa biso pe na pongi. Mosusu totambolaka dans l'ignorance sans koyeba. Mais ba film bongo eza ba film moko tango otalango mwa makanisi ezongi mwa intelligence moko boye ezongi na ndenge surtout moko ya bien. Bandeko nanga ya basi wana penza na okotela nanu bandeko nanga ya basi. Tozala vigilante. Dans quel sens? Soko yebike o eza petite amie nanga. Nga kutu na ko déconseiller bino ya oloba tino soki okendo tala petite amie na yo zala sûr que non omelata eloko te oliaka eloko te parce que zana mibali mosusu surtout soki azalaka ta na posa kobala yo te surtout soki azalaka ta na eloko moko te intérêt moko te pa na yo basi mibali ebele bakomi kosala bongo. Il y a pas longtemps que tu n'as pas eu koyoka ba histoire ba genre ba histoire a bongo kino fi moko azana officiellement fiancé mobala kendo près d'hôtel ye mais eko sala mobala invité ye atelier biloko na sucré tango ka meli sucré wana mwana bato alali mobala sakani na ya sali bisala sala et après ça après 1 mois moi ça y est ko découvrir que non azaki na zemi. Bandeko nanga ezalaki pasi mobala wangani mwasi alobi nga na yebi mobali mosusu te eza pasi mais ba camarade ya mobali nde bakomi kobimisa ba secret ke non mobala tiaki mwa eloko na sucré. Alors bandeko nanga ya basi bozala keba bozala keba ezala te ke non parce que oza marié ata soki oza marié te plutôt ata soki oza marié zala keba. Parce que quand ndenge Bible yango moko ezo yebisa biso na temps de la fin babiloko ebele ekomonana babiloko ebele obando se manifestaka donc soki toye kotala lelo biloko ebele ya mabe ezo se manifestaka. Imaginez mobali oyo aye ko officialiser fiançailles na bino mais asalela yo makambo wana seke alingaka yo te ameka mwana batu na banzela nyonso mwana batu aboya. Tango aye ko comprendre que non mwana bato aboya c'est ainsi qu'alobi non na kota na nzela oyo. Alors tozala keba bandeko nanga mokili eza penza ya kobeba mokili eza ya kobeba mokili eza ya mutu pasi. Kana cadre film ka ndenge tokendaka tomoni kote mosusu tonton Pierrot na film oyo azana ye gigolo. Gigolo aza mutu oyo azo sala te mwasi nde azo salela ye makambo nyonso et on top of that
mwasi azosala nyonso me mobali akomi kozwa bambongo ya mwasi na ye akomi kopanza yango epai ya basi mosusu. Lelo tomona makambo wana ebele la famille, omona mwasi mosusu kitoko, mwasi mbinga, mwasi ya taille, mwasi ya nzambe, me okutani na mobali moko, c'est comme si yo nde ozoforsaka bolingo. Epai na ye bolingo c'est comme si ezalaka te. Epai na ye c'est comme si alingaka na yo ye te. Epai na ye c'est comme si akonsideraka ta kutu yo te. Alors kandenge ezalaka kandenge tobetaka masolo bandeko nanga bilo mosusu avo kota na ba relation mosusu tunaka nanu volonté ya Nzambe mosusu na monde ya lelo tomikotisaka kaka otalika bolobi na kota mobali oyo alobi alinginga mais tango koti na relation wana surtout ceux qui relation wana ye kwa bouture na mariage oye ko comprendre que non na kota ki penza na moto moko na komi kozika. Alors ezalaka toujours recommandé, ezalaka toujours bien que non kandenge ezalaka avant okota na relation nyonso tunaka na no volonté ya Nzambe. Ata soki mobali yango azo proposer que non eza relation moko eza nango nanu eza pour le mariage te, mais tunaka volonté ya Nzambe parce que ba relation nyonso o nyonso ya butiraka na mariage eza te ke ba relation wana déjà bobandaki na idée ya mariage non. Ebele ya batu babandaki ka boye tozala ba chéri tozala ba copain copine et après en temps omoni ke non mobali akomi kolinga mwasi pe akomi kolinga mobali et omoni batu mosusu baye komi kotisa pe na makambo ya libala batu ebele bazalaka mwa bongo yango ezalaka toujours bien relation nyonso avant okota tunana nu Nzambe. Et puis tango ozokota na relation dès le départ oye ko constater que non mobali oyo alingana na ye kosala te, mobali oyo ye kolata na kolata, mobali oyo apparence de apparence déjà babiloko ya bongo eza relation moko déjà ezoyebisa yo que non tango kokota ekozala moto na moto. Tango kokota kuna ekozala nde somo na somo. Yango ba relation mosusu bakota kango te. Osambeli mais soki omoni ke omona mwa flou na côté moko boye ba forsaka biloko te, ba forsaka pe kokota te. Okoko kokota te ke non na kota ka pona bikota kota te. Bakota ka place oyo déjà ezo promettre. Mobali ata soki aza na musala te, mais quand même temps bobetaka masolo pona musala, bobetaka masolo pona avenir na bino, bobetaka plutôt masolo kandenge ezalaka pona lobi na bino. Mais soki bobeta masolo na mobali mosusu ye aza kaka il faut na lata, il faut na lia, il faut na sala ba voyage. Déjà place a bongo ezalaka place moko ya kokima penza makasi okima na yo parce que bandeko nanga babilo mosusu ba forsaka te. Yango histoire kaka bandeko nanga na yaki kobetela bino lelo na système moko ya bien. Donc soki boyebi chaîne te o etielaka biso chez Coco bokotaka na YouTube bokoma kaka tosala filme. Soki bokomi kaka tosala filme kuna nde bokendo mona makambo nyonso tu na poisa bolanda filme moko kitoko, filme moko ebele ya batu, filme wana batu balanda kango mingi pas possible. Eza filme moko ezoya na mateya, eza filme moko ezoya surtout et encore na ba éducation ya makasi mingi la famille. Bandeko nanga yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino, tolingaki to partager na famille nyonso mobimba ya Etoile Ines TV kandenge zalaka. Bon, avant aussi lisana tuna nanu. Est-ce que bo sabona déjà bino bato sika? Soki bo sabona déjà, grand merci. Est-ce que bo tia déjà ba j'aime? Soki déjà bo tia ba j'aime na bino, grand merci. Est-ce que bo tia déjà ba commentaire ya kitoko? Soki déjà bo tia yango, grand merci. Est-ce que vous sali déjà partage biso telelaka biso partage ezalaka nde likambo
boya na makambo na yo nyonso me tikela biso partage na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga suka penza na biso yango wana. Bye bye et à la prochaine.